Cher ami internet, na pesi mambo télévisika bozali bozabo en direct ya Flair Monde HD ya Demboemo moi ça mandefu azalara moi on a Paris de bon awa tout ça na gare du Nord en pleine Paris vraiment donc na okanga jolo ki salinga ki manga mela kangie vraiment auti Hollande auti Hollande donc auti Hollande tellement yeba que papa chéri a okoma lelo donc aye pour la rosela arrivé à papa chéri par rapport ya programme ya matanga on a moi na biso leki na biso donc oyo auta kotika biso Océane Piana oyo auta kotika biso vraiment na liwa moko oyo inattendu tokanaki nango te tokanaki yango te mais lobika liwa ndenge ezalaka yango wana sikoyo tokutana to lokis alobi ke ayevema uniquement mpona ozela papa chéri donc lokwa tomona ye mpe kala barendez-vous leka tomonana ye te yango tobi tosola mwa ye aya tosola na ye na makambo ezoleka na wenge bcbg malgré bango batika bapanja miziki bapanza miziki batika na poto ye na baninga na ye ye na badole masengu bapanza idéologie vraiment yango tosola na ye mwa ndambu na makambo matanga na makambo ekomi na bcbg bon na monopolise parole te bamerci kaka na tout le monde oyo akutana émission oyo sénateur beke bolamu eleki ebele panzelanga même émission en tant que malataire partager commenter na bapublic na biso nyonso tout oyo balingaka Demboemo mwasa mandefu oyo balingaka mpe Flair Monde HD. Merci na soutien. Il y a tout le monde vraiment bisika bozali vraiment torobo sanate trésor au kit au papa bio hein trésor au kit au papa bio bambote siko zali vraiment bon début à week-end et bon début à semaine place aux ali. Alors Jolo Kiss bambote nano hein na yebika to mona na lité ba bonne année ma bonne fête belé ba Saint-Valentin na peso ka bonne fête surtout les lots. Bonjour, merci. Ça fait Nicole Belé, on a fait un plaisir au kutana yo. OK. Bonjour, pena bao Hollande biso na minute. Bonjour. OK, merci beaucoup Jolo Kiss, merci Nathan ou accordé biso vraiment. Bambote là tout le monde, Guy Massamba les directeurs, Pelé Tanfoum, Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola, BCBG lingato to yambelao, ba musicien à BCBG to beta lisolo ya BCBG. Donc Jolo Kiss azawana to solana e mwanda. Jolo Kiss la première photo yambo awa na kacha Flair Monde HD. Moi parcours musical na yo, tina entrée na yo ya BCBG za kindeni. Na ndenge mukuse hapo na sola obeteze bele. Jolo Kiss bandi musique na les bourgeois na commune à Kasavubo que son on a créé qui na ba master. Après les bourgeois ils ont qui promise musique o tozalaki na ba master belé ou ba bima orchestre belé. Après promise musique na lekai pa Gato Bivins. OK. Après Gato Bivins na yesiko na papa chéri na Wenge. OK. Ouais. So entré na wenge za kinde na ngwa ya mbaki oto na ngwa ya kinao. Bon, Koya c'est trop dire. Moto a influencé ngana ya Wenge ça mon ami d'enfance Tutu Kaluji. Oh d'ailleurs comment Tutu Kaluji? Si. Mon premier. Ouais. Ah Jolo Kiss. Ouais, grâce à lui. Bon alors va miki ba kamwa ya mikolo bendeni. Tenga pe na mbiaka hein. Oh ya solo. Ouais, petit. C'est ngani na mono biete. Ouais. Oh baby. Mon premier maman te siko ça. Ouais. Grâce à ye. Et c'est que na ya tant na ya qui en tout cas bango tout ba nga bien Titina Al Capone, ba chef à l'époque. Ouais. Chef du gouvernement Alain Pela. Ouais. Bango tout ba nga bien. Et fier soit yango sala ke o tika pe na BCBG. Ouais, yango mona tika la ki wana BCBG ti toya ba mikili to beta bandule ma bebele. Siko yo zaki na mikolo, comment on se retrouve na kati ba pipi? Non, BCBG zalaki sérieux on ezalaki ba nouveau tout bazoya. OK. Donc on a obligé d'intégrer le PPU parce que cours de grand bazalaki déjà. Mais orchestre zaki na besoin zala pena. Ah, donc il y a une nouvelle écrite na bango net ba nouveau moko boye voilà. On a bien on ba PPU. Ah OK, bato ochoya ba si Fokota na PPU des agis la cour de grand PPU ba nouveau on bien biso ba PPU. Ah OK, ezaki le bongo. Alors qu'on a ndenge ba PPU na zaki chef kuna. Muto okuta ancien à diriger ou bien orienter ba PPU. Ba PPU to zaki diriger na ba chef kara ya groupe A. Ya groupe ya likolo donc Alain Pela, Tutu Kaluji, Titina, Séguin, que son nom repose en paix. Mais ceux qui bango bazate mon pote Makoso. Donc tonton bassiste la biso. So bango bazate mtawone ko assurer intérim. Il y a componem so bandi motokoyemba tout ça.
Et ça qui a difficulté c'est que équipe A et bande voyager mingi bande beta ba concert mingi tandis que bilo zaki tout le temps la bande de touche. Bon, tout bande on normal hein. On est tango yé kokota na société ou orchestre au kuti déjà battu. Donc faut avoir toujours la patience. Les aloïdi musala ko le kabatu mususu bazawana mais yo faut avoir la patience. Titango na yo et roya ezarabon. OK. Voilà. Et bande gêné oté. Non, c'est non, je te dis que mon ah tout ka ludi masala ngai. Ouais, non, bande gêné ngate parce que na yebi ke zalaka bongo tango côté kuti déjà battu. Yo peut na yo okoma parce que ti ba ndimi on orchestre ba moni ko ça na talent. On a boulot donc faut patienter puis voilà. Ah, OK. Normal. Alors, arrivé na bino na poto awa, ba tout le ba comprendre, tu va mi tout na ba question et ben si question na habité so ba collègue na musu ba tuna yo, na mona ko sala mission na loli na pas mal ba ndeko na biso mususu, mais les gens na linga o ebisa biso clair, la Flamand HD et lo ronini et arriva ndenge boya awa ko beta concert et lo ni sala ke bo panzana mutu amta fa kwena yi. Toyaki, tobetaki concert, Bercy, tobetaki ba concert mususu, tobetaki. Ouais. Et donc ça qui bongo eza que orchestre fallait zonga Kinshasa. Mais biso balobaki biso ba nouveau tozé la bango ba kende kin ba ya to six album anti terreau. OK. Ah ouais. Autant ba zongo ba kende kuna ba programme échangé. Et ça li que toyoki que orchestre ya susu côté suite à Marambu Songolo boye. Voilà, biso to tikala ikotikala ne sali ke bango ba umeli. Donc umela na bango wana biso pe talaka mikili botikali. Umeli après to yako boule ke non to kotikala boete biso pe fo. Tout ça la ba répétition, ce concert moko ye to créer to beta tito zela soki ba koloba na biso nini. Donc otikala ne zalaki une année deux ans ti ko ki pe 5 ans ba biso pe to mesani. Otikala groupe na biso apepi. Voilà bozali na chef te. Non, biso entre nous, voilà, entre nous, bah, Master, Tobi, bon, tout kumbelango entre nous, voilà, ils ont bon. Bon, c'est quoi, bon, tigala kiwana, j'y vais bien, papa chéri, bande olobani. Bon, mais nous, on dépendait na ba chef président Tiaki. Donc, ça veut dire que toi, na Lempela, Titina, Tutu Kaluji, Titina Yaka Kolongwa, hein, on a biso zana nous. Biso autre on a eu que zala ka bozela à part bozela en tout cas vous avez le solo mususte ba biso zala ka bino bozela kaka orchestre ko ya bino biso moko to mona yeke une année 2 ans wala ba tika na hotel to tika na ndako non banda ko vraiment biso bazola biso vraiment parler net biso do na château d'eau awa ndako monsieur zala ki na Sté. Tout Pierre Fit. Oui, banda ko ya. Banda futa ne, ba futa bon. Si. Banda ko venez ala ki to na to vendre bien. Viba divé andako s'occuper na biso. À l'époque Viba divé. Ouais, andako s'occuper na mamba wenge à l'époque. Tozaki na biso pe bien. Mais tozwa ki suite vous maté o photo zo na orchestre ke bo sala boye. Bien boya na kin, beto te wana tozwa ki angote. Yango moni mbongo sambuya ka bongo, batwe bakanisa to kima. Kima ite. Selon yo, elo ndebo tikala ribongo. Ezaki avantage pour na yo to et pénaliser carrière musicale na. Bon, pour nga moko boye na ki na posa na ngote. Mais côté mususu, na mona que c'est pas mal. Ils en ont peu mabete parce que tout le bazar l'homme propose, Dieu dispose. Ngai souci ezala que tous ala to beta album. Hein, tout continuer comme ça là-bas disque marambe belé mais ndenge pe sala ki bongo après on est permettait ngana kota sous les marquis on comprend après on a tout robeta pe ba eluka makambu na JDT et les autres après pe na continuer net lelo boy comme carrière Jolo Kiss voilà ça non m'a bête na mon Jolo Kiss ça une chance hein parce que après ça beta les marquis pe kufagi. Les marqués qui ouais bon non c'est pas ça chance mais eza ma musique ya rabongo musique eza nzela mulai zomona musique ya nzela mulai faut en patience sinon te on mona ba musupe batika kwa contact na orchestre son orchestre simbité otiki Jolo Kiss tant ya opela bani bazo panzana
il va t'en la patience, il va pas et pénaliser vraiment, ça non sincère dans biso. Oui, côté Moussous, oui. Côté Moussous, non. Parce que moi, tu es tout à il y a remis tes en fait. Oui, mais on attend toujours. Quand la musique, Moussous peut sérieux, on a battu winde au lobby. Mais les lobbies mingi peut mona batika pendoule. Vous comprenez? Donc ils attend. Moussous peut ba pelaki, ce qu'on va pelater. Moussous peut bazala qui tourne bango, Moussous peut batika kutu. OK. Atika pendoule. Nga za nga nazo évoluer na ndenge na nga peut-être kala mingi to mona mambo ngo pezo changer na ndenge moko bo. Aux place. Non, na makambo na nga na carrière na nga solo peut-être naza na ba calendrier na nga o kala mingi tem so mona ki muto patience na ye. Arena. Ezaki important. Ouais. OK, alors yop sabiso intégration na kati le marquis ezaki ndenge na bendaki. Bon, nous t'as influencé quand tu as marqué ça fait rigoler. Yem ta bengaki o. Ouais, tu as dit bosso hein. Habité dans le solo avant coup de banda. Ils allaient guider tant on paye au banda. Grâce à maman Jackie Watunda que j'ai sali. Ouais. Guy Boston. Bakuta Nisa Kinga ina ferré. OK. Le marquis tout bandit, voilà. JDT Baye, Bill Clinton et les autres. Ah bah c'est les Zino. Voilà, bah c'est les Zino, bah Géméros, Bivara, et puis surtout, puis voilà. OK. Le marquis, métier après le marquis, puis où met la qui veut matcher. Parce que tout le monde était leader. Voilà. On veut que Dieu le qui se fâche, on veut que pas. Il y a un moment il a accès dans l'autre qui pour monter payer là qui va payer là qui t'aime au payer là les lobby paye. Ça on est sur l'autre métier d'orchestre. Le marquis a un grand mouvement, il a un succès. Ben oui. Mais où met la mingité quoi. Pour tout le monde est qui leader. Voilà. Va recruter pour sous leader. Alors, est-ce que on a un petit moment au Saheli parcours na yo passage no ya BCBG attaque PBU na passage no attaque na kacha le marquis. Bon. Bakoki kopesa yo raison kasi motema ezomitungisa mpona likambo yosala otakala yokoki kosala sambla yobosana elilia moto na mémoire na yo ezolongwa te nzembo wana eyaka nzembo moko berama molai donc nazongisa filme nsima donc na sens ke bakoloba ke fallait ka kotikala na wenge musu balobaka nga bongo fallait pas olongwa mpe na le marquis sérieux na mpongo alongwani moto ya liboso baninga bazalaki na mais lelo mpe boye ndenge nazosala makambo na nga mais eza na bato mosusu mpe baya kopesa nga raison ateme ide na yo ezalaki nango mpe bien voilà normal. Alors bopanzani wana est ce que papa chéri azwaki te ya kocontacte yo? Non. Papa chéri a contacté biso te mais tobandeki kosolola na bato oyo bazalaka na ye. Yo obetaka na classe ya mutu. Comment se fait-il que na kolongwa na yo na nini botikala kozala na botika kozala contact te na papa chéri abengaka bino te babino ozala kati ya classe odépendaka na bato? Non, ok c'est net na wenge BCBG. Papa chéri azana ba chef na ye ba administrateur ne bato ye atia. Donc ça veut dire net biso to yaka kokuta bongo ezalaka bongo. To réunion eza vekis azali Alain azali chef du gouvernement. Donc on a bango baza déjà wana. Ya kosola na bango ba kosola na bino l'orchestre le reste na wenge ezaki bongo. Ce qu'on a été sur échange. Donc biso tozalaki wana. So problème eza obengi msusu Seguin tout Kaludi Alain Pela intel programme eza ndenge nini non bozala calme président lobi boye msusu obengi Boris obengi intel bazalaki wana o basolaka président bakomisaka biso bamessage ntango bango bazoloba na bino ke bozela eza bozela comprendre ntango tomoni mpe ke kozela tomonaki yango ezala kaka kozela tomoni ke bon peut-être biso mpe foto luka makambo tokosala parce que eza kaka kozela voilà. Ok, alors nde bovanda na papa chéri bongo azaki ba comportement ezaki ndeni
Ndeka toyoka ke alala na moi ala mukala butu to ndeni. Non, mais biso presse aza professionnel. Ouais. Donc ça veut dire répétition, beaucoup en répétition. Si on répète, vous comprenez? Et ça pas na ye, biso ça pas na biso, tout en répétition. Au moins que ce que ça répétition, moko ça aime sous et pas ya prise. Boye répétition. Bon on les a battu, batu balobaka, ben biso na Congo ça bongo batu koloba. Bon des ala ko mo te obenga ta mo prise obeta za ngo matolo, botela sala ngote. Te bon, so on a biso ça net tant ça la ah. So on que écoute na prise. On dit que prise ça place boy. Non, toi on a aucun. Ah OK. OK, tu que la presse, tu sololi, et pas tout les biso, boza bien, hein, boza na problème nini, tout ça. Et ça qui n'a pas bien. Ouais, il y a un problème de côté, on a un problème en réalité. OK. En tout cas, ça qui bien, so boza na pour sa presse, boye bisaye presse, tala boye. Ah OK. Alors lelo oyo jibe piana, bakangi jibe piana ndokia parce que la RDC en parle, trop marché va monter parce que des gars sénateurs bega lobara TV za radio T. Donc voilà tout ça là pour éclaircir ma cabo les la mokili et surtout dans la communauté la biso. Liwa ya Sega, liwa ya danseur la bino mulala, liwa ya Zulema, grand chanteur oyo avec le roi poète. Zomona avec le roi poète mais azalaki lokola te mais azalaki poète na kacha BCBG azalaki parmi ba grand chanteur, ba grand compositeur oyo batia quand même libanga ya makasi beton ma makasi na carrière musicale ya wenge BCBG. Alors baliwa na bango wana lelo bakangi jibe ndoki yoko olobani pona parce banani bakangi ndoki te ozotala TV ngana otala TV. Ouais, mais fa olobani batu misusu batu misusu te ngana lobika en général ke bakangi jibe ndoki par rapport à baliwa ba musicien wenge BCBG. Ah bon, tu nga sona kolobani bon o ngana kolobeza ke liwa isa naturel na sens que tous en mokili nzambe mtasala ke liwa ezala muto asala ki mokili et mtasala ki mokili ezala bongo liwa ezala wenge BCBG za orchestre liboso te msusu ba mise pe ba andiko bakufaka ba mise bakufa zaiko OK jazz quartier latin viva bon o esalami c'est normal ba do kama po hein c'est gars kufi Zule makufi boy landani tenabite on dirait papa Chira sombela bino baliwa bo kufa sauter débat to alobi ya dans ndenge tongo la mukulu na beauté ne maramutu leader amufude donc et pas na muta liwe ko kota te po asomba de liwa non bon munde to beta na orchestre boy to beta na orchestre mais mutu na mutu aza na vie na ye mutu aza pe na famille na ye et puis na mokili mutu na mutu aza na jour na ye. OK donc soki bato misatu de bakufi mais bato bakufi na BCBG mutu pa uti na famille na ye. OK donc à part répétition na concert mutu aza na makambo na ye makambo ça veut dire aza na famille aza na mwasi na ye ana bana toyebi te. Vous comprenez toyebi te bon biso na Congo lokola na Congo toza na malade moko kozala star ou kozala mutambongo eza synonyme ya kozala sorcier. On faut la vérité. Na Congo so tali bien elonga bando so mutu akomi mutambongo so mutu akomi mutambongo akomi ndoki so mutu akomi na succès akomi ndoki nga nazo kama ngo te ndenge bato bazoloba parce que c'est comme ça na Congo bomesana ngo tomesana bongo donc soko komi célèbre comme sorcier soko za nelo côté oza mwana nzambe na Congo c'est comme ça na okama ngo te quoi. Ah OK alors pour na wana yo tu vango normal bon na mona ngo bien te parce que na minute oyo président JB aza mutu oyo foto yo kele kutumawa po aza mutu aza na pasi atu okufela Sega Zulema baza bato bazalaki na ya lingai bango mingi mulala tout ça baza mutu emsu bato bako kendene bongo te mais lokola internet bon mutu na mutu aza pa na ya osala makambo ne opekisa mutu te bon totala nka bongo mais nga azosenga tozala na mwa ndenge pe ya mwa ndenge akokendaka na makambo ere moko tosalaka bato mpe pasi na likambo oyebi te oza na preuve te ozokondane kaka comme ça esalaka pasi ere moko. Ah OK alors polémique oyo ekoti entre Mosaka na Roger Ngandu oyokaki yango j'espère olandaki bainterview na bango olandaki ozala na bavideo na bango Mosaka azoko accuser Roger Ngandu ke akendaki na ndako océane kozwa ka leçon.
bon na bata ovanda ba kolanda c'est tout dire mais nazo yoka bato bazo beta masolo na landi na nuti te mais na yoka nazo yoka ki na like ça ou pas te ça va non OK ngai na congolais na yebi ndenge makambo kenda na communauté na biso OK mosaka na rozingandu bon na yebi te problème ni bazana ngoro nga na yebi na ngate mais net makambo lobi wana naza na preuve na ngote na yebi na ngote bon na yebi te soko na koloba nini mais oyebi te mais eza makambo ezoloba na toi oui ezolobama mais nga aza na preuve te bato mingi mpe bazoloba bapreuve te eza mosaka moto alobi donc ezo engagé mosaka rozingandu mpe aza na oyo alobi mais c'est regrettable na sens nini bazalaki bien na moment moko boye bapasa bata moko boye bien na plus de 20 ans voilà bazalaka bien na wenge baza baadulte ntango ye alobi boye bon bayebaka eloko balingi baya mikolo na moi eloko baoswana te parce que mosaka aza na États-Unis aza susu ndenge azalaki liboso na wenge te rozingandu aza na wenge 100%. Baza bato eza oyo elekaki lobi na bango mpe bayebi te mosusu bakozala comprendre donc moko koloba mosusu nayebi te baza mikolo OK alors liwa ya Océane ozwaki yango na ndeni nouvelle wana bon navandaki namoni kaka na net ezoleka ntango mpe namoni yango nabi eza mpasi mpona prise mokulu eza mpasi bauti kokunda nani zulema mwana eza pasi ezalaki pasi nga mpe na postaki yango condoléance na prise poste nabengi bato na obenga mpona yeba maso eza ya solo namoni mpeke eza ya solo bon nzambe apesa kaka président JB makasi parce que eza facile te moni na koloba boye ezaka facile koloba likambo ekomela yo c'est autre chose bon nzambe apesa ye makasi en tout cas. Est-ce que vous avez représenté les condoléances? Nous avons représenté les condoléances parce que sur le téléphone, il y a qui était, il y a Kokoma, et puis il y a posté les sous-sous sur Internet, tout ça. Alors, ce qu'on a remarqué, Bissou Pandisango, personnellement, moi, parce que ça n'engage que moi, que sont Oyo, on a constaté vraiment dans la communauté musicale, il y a les Congolais. Matanga JB Piana ko perdre moi na yé c'est comme si les musiciens congolais saboter Matanga na yé en fait les artistes musiciens pour ne pas mâcher les mots saboter Matanga ya moi na yé mais saboter ndeni za à peine nanu ba kundité nanu ba kundité ba okunda ngo vendredi batu ba ozala oui saboter te parce que eza na bato bazosola na presse basoutenir moralement bazali eza na bato bakose présenter jour wana bazali nandimi teke eza négligé biso toza na groupe na biso ya wenge ok nandimi teke eza vraiment saboté parce que bato bakozala jour wana baomona ke jamais biso ou bato balingaka presse bakosabote matanga ne non jamais eza yango te. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour notre concert, il y a Maribel, depuis le 31, où il y a BCBG, et promettait qu'il y ait un concert. Nous avons comme la biso, baliwa, biso landana, l'une après l'autre. Alors, Bino Ozaï qui sollicitait, n'a pas dit veto, Bouga qui sollicitait. Biso, ça veut dire, le PPO. Non. Non. Attends, qui personnellement. Non. Net ngai bon na ebika ke wenge ko beta nango soki na kuya msusu na cadre ke na mona prise kala oui na kosala ngo mais na programme ya concert non sollicité. OK. Alors message okoloba pour la concert wana retour ya JB Piana na sol française malgré les circonstances ezo komela ye mais retour na nous pour na concert to bina lisusu ngombolo na ndenge ya BCBG na balle de match. Ouais, na rosenga vraiment na bateau balingaka bonne musique. Ba soutenir président Mukulu, ba soutenir Wenge BCBG parce que ça fait longtemps. Wenge BCBG et Betty Awa en Europe, surtout na Paris.
donc concert wana nayebi ke bakoprépare yango kitoko parce que toyebi oyenge bcbg eza place touti ndenge bafonctionnaka bakoprépare spectacle bien son makambo tout nazosenga na bato balingaka bonne musique po balingaka mpe wenge baya vraiment basomba babillet bakozala ya kosepela voilà. Ah ok. Siko lelo parcours na yo toloba nini po tomona namonaki acoustique hein. Ouais. C'est la biso acoustique, c'est la peine moko mibale ya biso te on a monaki mais yebisa biso dans le parcours carrière solo na ozo ki na ndenge ni. Bon pour ngai Jolokis pour le moment recrutement ezo bana na kin Jolokis motika ba Congolais ba vanda ko Jolokis. Mais yo tuninga otuni ba Congolais te otuni Jolokis. Recrutement ezo vanda e banda. Oui. Les marqués au les marqués au quitté pipi au quitté ouais si yo na Jolokis ok parce qu'on va si ça na face est-ce qu'ils ont dit na kacho malo nouvelle ça que na ineb sabao balinga Jolokis on a besoin de programme nanga ba yebi que na annoncer on avait monsieur Belé album ezoya ok mais na kinpe to banda recrutement na Kasavubu siège ça na Kasavubu et pas bino non et ça na Popuka Baka Éthiopie ok Tchétchéri Kalamingité recruté meso banda moi na dévoilé tout exact pour c'est une organisation toujours préparée ouais mais pour nangai na en plein studio on a préparé album nanga jour de bonheur ok au Kalamingité msusu na relancer single na on nzembo ya Diezola que j'ai sali ouais mbele Diezola production moko oui. Voilà donc mais nazo annoncer na ba petit nanga baza na kin recrutement bandi oyembaka bien obetaka guitare bien team ya Jolokis recrutement za na Kasavubu donc bakuta na de la princesse c'est que mouvement ça voilà. OK alors combat mouvement ni team Jolokis la team wata bon ba jeka bon ouais Jolokis yo za place vraiment ba goloa koto ba warrior koto ba spiritas bon tu as vu que yo oza camarade ba yaya hein oza camarade ba yaya tu comprends déjà mais est-ce que on reçoit place parce que les carré comme ya moulaye hein te nzamba pesa pema pona mutu tu as vu que l'échec dans la monanité mais moi tragique hein l'échec dans la monanité mais l'échec pas à la rara mutu tu comprends on a tiki pe bato babima ba l'échec mais tu le l'autre ça na ba master o ba bando ba l'échec tu vivre pe kaka donc on a le premier on a l'échec on a les 50 bazaraka batu donc team Jolokis Kalamingité na kin recrutement mon bébé album ezoya moi na dévoilé tout ça parce que ça m'a toujours préparé na ba o balinga nga ba yebi dans la coulisse ah déjà la photo au salara nini avec ta musique là ba concert ouais beta ouais non en Hollande oui Jolokis non en Hollande moi on peut ça biso on veut ça mathématique na émission moi kobeta concert et l'accident que soko beti kaka na Paris nde beta concert non kasi na Hollande on a peut-être esenga pe makelele te Jolokis si vous avez raison oui mais musique ezalaka bongo eza nde na biso kaka temps na temps eza na temps mosusu ozali mais oza makasi na actualité ça arrive pe hein OK parce que qu'est-ce que je peux faire musique c'est comme ça ils appellent le rôle bamsu banda ko sala makelele lelo ba osala ngote OK voilà nous les abongo eza nzela mulai mingi basala ki ba makelele lelo mona pe misusu pe basati misu bazali mizi yango ba musique eleki bilanga na pasi to ba bongo na sens wana OK misu po mona banda ki tia makelele momo akatani bamsu pe baye voilà net biso boye tout ça la makambo oyo ozala ezala elobi nango JP Fumu que je sali zamani voilà alobini JP Fumu abini JP Fumu alobi tout ça la makambo na ordre tout ça la on ndenga maele po lobi ezala voilà est-ce que aux autres Rolanda balle de match du début à la fin du début à la fin c'est faux na yokango quand même mais pas du début à la fin pas du début à la fin pas du début à la fin na ba oyo yoka kasi siko loko nyoko loba par rapport ya travail oyo tika na BCBG na balle de match na balle de match j'ai apprécié président Mukolo
J'ai apprécié frère Nabiso Totika Biso Zulema. Ok. Hein? Il aurait apprécié ou n'est pas Zulema. Non, parce que Namoni Kaza, à part président, a le seul au asali ba solo vocal oyo et tikali batu. Ok. Donc le quand il faut féliciter. Voilà, donc il faut féliciter. Mais si on a vu que na suivi mata oyo kango mingi na kosi na okosate. Parce que nga na passé temps na mingi na kokoma na mikarobeta guitare parce que na préparé ba biloko fona sala. OK. Voilà, na yo kakandambu ndambu. Oui, ba bon mayele. Voilà. Siko ba style musique oya nango ezaka ba rumba na ndenga BCBG to oya na kijolo kiss na morobo. Tout hein, un peu mélange donc ça veut dire rumba, la terre, les marqués. Voilà, tout hein. On a les marqués. Donc place tout on a les cas. Voilà, moi bandam voilà ça. Voilà. Les marqués, wenge, gâteau bifens, na mayelo yanga mukupi na zui par-ci par-là na koyoka bande kebele. Voilà. OK, babagate ça te peut être sur moi par rapport à hommage à Séguin, mais moi sous les messages la biso moi bien hein, na bi que la placement public pour nous pénaliser batoté, moi là au moins ya mukeka ya Zulema pour nous rendre hommage hein, voilà ma famille libota, on les capé la nzela wana pour ça là. Public na biso pe bien. Et là on va se avec yango wana. Même vocal n'était. Ya Zulema bité. Na yo karango oui. Moi te na biso que na apprécier yimba bien. Mais son na lobby na oki na vocal no na koyemba ngo na malo. C'est la terre beki maramboyo. C'est pas ça. Ata motaka ya mokombo so. Ne yo yembi de pinga na yo karango. Kasi compléter lenga pesi. Te na yembi tende na no yemba. Le na yemba onde na yebite. Mais naïbi que Azam Ministre a marqué na Wenge BCBG ces derniers temps Zaïe. OK. Un bon chanteur. Comprendre. Mais eza au moins sur le lobby mais mutu so au moins na ignorer non. Nga na zo tant na ngai mingi na banzembo nanga mais naza pe na banzembo oyo ya baninga mususu moko na yo kaka oyo oyoki ovandi oyoki boya asalaki mayele boya asali mayele boye pour pena kola. Vous comprenez, la musique est bongo. Mais dans vraiment musique interprétation ti. C'est pas mon genre, on trop musique qu'on interpréter trop ti. OK, problème T donc voilà problème T mot de la fin na yo ezanini par rapport à émission lelo na par rapport à matanga donc voilà pour notre groupe. OK, na aéroport non? Ouais, mot de la fin. Nana singa na batu oyo baedinga Jolo Kiss tant qu'ancien à Wenge BCBG lelo boye on préparer l'album na ngai ba soutenir ngai et puis par rapport à matanga oyo kweli président na biso Julien Piana o abimisa biso nazo singa tout partager mawanaye waza mutu na minute azana pasi tout baye susu hein ambelité azana pasi tout partager vraiment mawa nanaye aza mutu lo ya biso nyonso quoi. À part ça pour na Congo na biso nzamba sala kimia ezala du bambote ya trop pour na bino tout oyo bolandi émission. OK, bambote ça? Oui, bambote na ngai on peut ça na Tati Bush Nega Bronson Si Aventure, mon vieux, grand frère Nanga Gérard Kayenga, Bambo Théâtre, désolé à London, nous ensemble, Orly Malonga, mon frère, nous en sommes ensemble, à Kinshasa, la beau sanité de la princesse, Micho Mangaï, Vienanga Loubelou Pépé, Guilain l'homme du couloir, Guilain Makessa l'homme du couloir, Bambo Théâtre, la ligne binotro, Dieu le kiss d'amnoyeyo. Merci. OK, merci beaucoup, Jolo Kiss. Merci de temps accordé, Bissot vraiment. Un grand merci à tout le monde. Merci à toi, sénateur B. Kebola Moleke Bele, Babi le Big Manager, et Flairmont HD. Tobo Sanité, Pellet, Info, Mohamed Rosali, Guy Massamba, le directeur. Et merci à toi, Oli Malonda, dans l'organisation, il y a émission vraiment. Un grand merci à toi. Moi, je suis la solo. Donc, Guy Massamba, le directeur, Tobo Sanité, Rocky Massamba, da Silva, le millionnaire d'Angola. Blanchine Zonza, Babi, moi, la Marie, Bambo Tepe, et Siko Zali. Alors, message d'Ara Moko, Malobi, tous les dimanches, na Louge,
Louge Bar Kilelo, chez beaucoup Tapongo. Tous les dimanches, Tony Ambrosio, Azawana, vraiment une équipe, Tony Ambrosio, Aza militaire, on a tous les rythmes, on en a besoin. Donc voilà, Azawana, tous les dimanches, chez beaucoup Tapongo, na 102, Boulevard Saint-Leu, na Épineux Viltanaise. Et à Moussika, na Magdo, so comme il y a na gare, il y a Épineux Viltanaise. 3 minutes dans ma colonne, on a déjà chez beaucoup de Pongo. Donc, un grand merci à tout le monde. On a écouté l'émission pour la première fois. Vous êtes vraiment à vous abonner, pour partager, pour commenter. Et on a ça la raquette, tout le qui a bino, l'actualité, la bastar na bino, bon messana, au landa. Alors, merci à tout le monde vraiment. Merci à Diogo Latéral. Merci à l'abonné à Bissou Asika. Vous avez toujours awa, vous avez pété, vous avez toujours connecté à Flairmont HD, vous avez la discuté. Tout le monde pour l'emballasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup.